Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité. On a pas qui jalousie et puis nakata randir sana. Ils avaient na batum sous baba yako beta musique pour na ba momi. C'était pas moi. On beta pour na baba momi parce que à l'époque nous avons moi si nakata ndako. Mais Naza chanteur, animateur, meilleur danseur de la République démocratique du Congo. Tant mususu na ndenge na montant totozala biso zela na loba tant totozala na lobi tant totozala yebi pourquoi bango pe na kati mouvement baba za benga ngana. Bien combat German, c'est-à-dire ngana za neti bourreau o gars za jouer rôle la fali, la sco za jouer rôle la féré. To ala bongo biso misatu ba e bien a fulanga ité. Pour tu quoi avant baye déjà que du gouvernement za na mboko. Comprendre? Ayena bakar ngana maweli sate, la nanga vambri ngana maweli sate. Comprendre? Na maweli sate. Na ba qu'on lâchera pas l'affaire car on a beaucoup souffert, on se laissera pas faire. Donc c'est-à-dire na tiki affaire ronate. Na bosani pété Rennes Luzolo na Maroc o asimbi masolo bomone kalati biso salaka po yibaka. Donc toujours au bandé to salaka po yibaka. Oki mango bin. C'est quoi ya montagne nene. Ngani yende munde na lobila parti bufondo. Guerrier Tieko et Fanjo. Donc vous n'avez été sur une bengo ex bokilo to so na ba bokilo. Donc voilà, yé aebi. Aibi tieko sora za posa abima na ba jarmo bo sora betandula betindule sora sala théâtre sali message ni yo lobela e parce que message ngana pesa e so elo on pesa oui na pesi masana ngai frère en Christ nani Gelo te azalaka te mamna lubo ya zalaka na bisote na pesi héritier J Teka moi je me rappelle Junior Teka Lobake faut beau marcher bien faut marcher bien après la squad pardon boyokango kezanga tim na bo Rangers ezali Junior Teka frère en Christ alobaki bo panzana pona bozo tambolana bien te donc ezanga te yeyo ezalaka pe Junior pe apanza te na ndenga mabe apanza selon tant sous vision na ye ami sepi suka se yo fiba obominga na elengi lelo ambrievi na ngaye kumbanga na mapata na mona sentiment yo l'amour miner na mbula yo komisinga majeur na bolingo na betaka tolo ejena nazana nzambe na ngai na betaka tolo nzamba Eric nzamba nguya zo sentir donc ça dit que zali et sanjo partout ezalaka na kotaka na boaka o rampanto beta na bato maloko fe na bakulu matope na beta na bango na délément basa na triple X Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. www.congokimiatv.com nde toyebisaka bino biso musala nde maloba moke musala ebele trop parler peut tuer lelo toyambi invité na biso nasi bozomona ye aza pembeni nanga boloba za nani est-ce que Fally Ipupa triple X nani ye moko ko se présenter aloba za nani nasi bomona bimisi costume lelo po eza mambo sérieux. Ils ont jeté ton agata plateau ya Congo Kimia TV.com restez branché vite fait na avant ça moi débat na vite fait on a linga ba oba soutenir Congo Kimia marqué ba l'autre là ba sur la bien té mais ba na ba sur la bien alors na mission en tout cas bo limbisanga so ko li bangate yeba ke sur la bien té pour artiste on a yambi za ya pamba té ba landa ke pene belé et puis bisopé pour vous signaler ba bonné na biso bazo mataka en tout cas merci beaucoup na abonné nanga na sepela na bino to tango botiaka ba j'aime tout ça banini alors na 26 papa na Obama Sami Samuel na Finlande V José da Costa ba na rataka bino jamais
Vita Kalouti na Paris, Carlos Ngoyi footballeur na Londres. Alors, na minute yo, ba question ezanga ba réponse ya invité. Alors tout kenem zuga mbamoko, bonjour invité nanga. Bonjour. Alors bato bazomona yo ba kotala yo, se présenter yo moko pour ba yeba ozanan. Ouais, comme on a Jena du gouvernement, bah bien Eric. Donc mais comme on a Jena du gouvernement Vandoch, surtout du gouvé, na mingi ouais. Et on avait maintenant s'appelle Ming Digouvé, en tout cas Digouvé, tout sur la presse et tout. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ma question? Et on avait après, donc pré, après. Vous avez dit que vous avez c'est moto tenzambende moto. Merci beaucoup. Moto moto tenzambende moto. Nzambaza moto. Mais soki Nzambe azaka moto parce que Zamba za mutu te mais tant ayaki na kibu mutu ça veut dire les vrais mutu nde wana na cadre ki non biso lelo to sola bien lobby au baringa mais Nzambe so to soli nae etikala ka marque wana quoi. Merci beaucoup, ça a plaisir sur Ozoloba otala ba fanatique na yo ba membre na yo ba ngwa ba Holanda biso oli otala ngai mais tant ata pe ko ba la ngali sur no problème ti Eric Vandochi Digouve akombe belé wana nyoso ya yo poni kombo mokote te menga komona ngai ya Eric au père na mère ba botanga mesko du gouvernement ezana pona tant sara mouvement na ba massa na la chef d'orchestre chef à répétition ezaka c'était moi quoi ce qu'on a balusa on a cadre na tchango chef du gouvernement je prenais mes massa tout comme mes ministres quoi. Ah, on a été au ministre des Affaires étrangères, ministre de la fonction publique, ministre d'information, ministre des sports, moi-même le chef du gouvernement. Mais parce que tant que ça la répétition, on a chef. Donc on a tant de ça répétition, on a un chef. Donc on a comme ça na minute. Malgré il y avait des présidents comme mon ami Triple X, vice-président Lasco, DA Cocody Coco, bon voilà. Des disciplines SLK Maison Blanche Bigatti bon bah nous tous va d'accord bah musicien simple musicien donc on a des monde na ko ça d'accord bah simple musicien te retrouver ba bango lelo po na yambi quand même pas mal ya ba Rangers ba leki ba lobi ba wangani misusu ba boudé misusu ba lobi te soki pe bango tendele ye po zala te mais to kota kala te na moi vite fait parcours na yo ozanani Routi wapi, Obimela wapi, Oyemba wapi, parcours nous rapport mba bosso les kana Congo Kimia TV.com. Ouais, c'est bon, on a Congo Kimia ils autres là on a pissé là. Donc ngai depuis ba Ken depuis na ba Rigini tout ça na ba nani ya ba tout habita na ba quartier kandingi zala na ba ndalpe na kuna Isgandege morara tant tout ça ba club na biso ba club yobi ba club na ba kinezaki tobeta na ba shit de Lukaya tout ça qui ne ba Gramali que ba Selinfolis na ba masato tout ça là que moi plan na biso tout ça il m'a dit ba chant ya kala ba Kester ya ba Shock Start ti ba wenge pe ya robima to imba na ya ba wenge bon entre temps na église pe to imba na ba frère na église tout ça to imba na chorale donc mettons on a nord né 2000 le temps comme il a 2003 si je me trompe pas nde to ko sangana na bandeko to beti mouvement to sali Rangers quoi. Ouais, mais Rangers to banda ki banda sans nom sans combo ils allaient chez Triple X et na Grand Nancy to la rangai Triple X la Scole Prince to la na BBJ3 to la na SLK Girens Maison Blanche Youre to la na Gelor qui la Racine à Kenda Paris to la na Trésor Casimir donc moi bongo Dadi Pécho ouais moi Elekina Ouragan donc to la na les pétroliers to la biso tuana tout ça là tout monte à plan ba serana snap azobetani ba azosa ba masoni mususu mais azobeta pe masora ba yo mec oui masora na ça non ba rap ba tout ça mais toujours croisé après ngana yo longwana pour ngana na longwe na ko zongi na longwe po mouvement des na ngwa ba na ngana zaki ngwa ba 25 na tika na ngana tikara après na rozonga après donc yo zaki lo kwa neti bourron pela na quartier là ouais donc na rogi rozonga na nga air tout na lingi na la on dit German justement donc na rozonga na nga na rozo soki pe na zongi bazwa kanga raka non parce que na zaki pe chief poto banda plan biso to ensemble na mbunda
na ba micro sans que batumsu tozalika na mbunda tout ça tozoyemba yemba oyo yemba musique nzambe oyo azoyemba musique ya rap azoyemba musique mususu tozosangisa kaka ti sima toluka ke poto ça pla mo boy quoi. Pardon na kati yote mais tango zoloba bo zalaki bana nyonso tangi mena yoki kombo ya Lasco le Prince te na tu bisos tant na tangi X Mao Chuchun Triple X na tangi mutami balé Lasco le Prince nansi so yoka tant Ranger c'est bandit na Grand Lancy na Grand Lancy ouais lui il était là parmi nous Las papa Mervin zalaki na biso ouais. Merci beaucoup zalaki na bango Carlos Ngoi na Londres na sur lobati oyoki bina histoire ya Rangers ndenge banda mais to kota na kati mais malheureusement bateau ya tangi ba évoluer ye atikala na bande touche pona nini to retourner lelo kolongwano na Rangers ya définitif ezaki bita quoi bon pour ça to ba bengana ki yo c'est trop dire pour yo ba bengana ki to longwa bana mutaro bengana nga zate pas moi parce que moi j'étais l'attaquant de base et de pointe donc moi on doit défendre donc tant on va ko défendre ça na chejar nini avant pour na répondre ko défendre zeke on dit ba ndenge to tanga jeko Jarman baya Jarman jeko pela Alain pela vina afin de baya to beta na ba beta na Rangers to beta na do biso na bango to beta ils na Calypso les seuls musiciens à Rangers yimba na bango pa beta na bango ya kinga quartier latin te Alain pela nana bourron pela nga na katikati donc basala ya plan na bango ya mort yo na katikati na lobita on bayaki ko beta playback ba beta playback na biso mutu akene ko défendre mouvement na cadre Rangers c'était moi bazalaki mais parce que baebi ko bin nango te bayi pe wemba ngote baebaki te ezaki podium te za playback moi ba ezate est-ce que bango yebisa bango baba imbanzemba Benson Mambika so baebi Benson Mambika papa na lonsi yeba te na lingaka yo ya mingi o ya baebi shana te serana Titanic ebimi baye bango te nini baza ba musicien ba mise génération na yo pe baebi ngote tant ba mocho bazemba yo nalela bolingo nanga utambo mwana parce que pour la esalaki nini ga ba benga yonde ozala na kati na bango po yo utekina ki mukolo oye po yo yebaki makambo ngo obie po bango bayebaki te obie pe yo nde mtu na présenter na Rangers bien ngata on a ute na zongiso na mwa muke ngana bango toza ba plan OA na poto ba plan ni ba mande photo bochango na poto biso to donc mec d'ici quand ndingi l'autre là lo baka donc mais ngai na za ba toi c'est les zino a collègue no musique bon c'est bon Gino na ebi wana mwana njilis donc na ebi na c'est les zino ouais si tu veux voilà ouais mais donc ngana lobela ngoti mais na comprendre to lobini non na comprendre bien tes questions et ça la ndenge nini po yo ozala na ba bourreau esika moko oui bango bazalaki oui na âge pe ezabongo na âge ndenge tozali na Rangers sona bango tu bazali baleki na pandima ngo te problème ezate mais na kuzo ayebi ata na leki on a 2 ans na ramkolona na lobby ou loba soki ba âge wana ba pesaka nga soki za nango ya lokuta problème ezate po bango tunga na yebi ba série 8 nga na série 7 donc soki moko to kozane mo na série 7 c'est bon to na biso baba massa bref to kendika ci place ngo de loba ki wana donc ba tie yo nde obet na ba bourreau pela to beta ki je me rappelle to beta na master moko mususu zaki Rodrigue Banda ye pas zaki chef hein papa Brian Rodrigue Banda donc mutu nanga petit nanga pe lisusu Rodrigue Banda ye azaka chef azaki na Rangers azaki sec secrétaire na biso yepe to beta ki na po ye pa ebishango wana pega yem to cheke pega titre wana tengate mutu na pesa wana ya monitango ba tango to zaye ko konomé zaki to vandi to tali a yonde foza boy yonde patas que on Rangers c'est banda ki ngana za chef te na ka ancien chef Izara Gelor le Racine azaki chef ya répétition mais chef moro même ngai tant wana nan bachinga chef te mais j'ai révoqué les gens j'engageais même les gens mais j'étais pas chef parce que j'étais l'attaquant de base et des pointes veut dire ceux qui va beta playback sangai
et simba te so ba beta ndule sans du gouvernement de manger quoi ba beti na bango ayuti le bande touche ça mais ngana na makambo na sala important nazo sala makambo autant mfele nazo sala makambo problème ezate nazo sala makambo important ngana osama ba bonne mode ngana olatsa baba momi ana na poto bonne mode bientôt va ressentir ba Paul Calvachi et Rebima SLK maison Blanche Bigati nous le papa na joine te ndule za ngana beta na église na kokitete na zali to moni ndule ba ebi soko tali na ba clip na bango soko tali Rangers ndezana Rangers epanzana pona kiki jalousie et puis na kata Rangers sana ils na batu mususu baba yako beta musique pona ba momi c'était pas moi ngana beta pona baba momi te parce que à l'époque na moi si na kata ndako mais nakatiote bino tu soko jui triple bato wana bayeke na Rangers beta musique pona ba momi ojui laskoni bayeko beta musique pona ba momi ojui snap bayeko beta musique pona ba momi digouv yo pe yo moko yo ye bayeko beta musique pona ba momi siko nani ayeko beta musique pona ba momi yo kama oza mieux placé à expliquer biso tanga tama ba kombo to yeba po yebi yo bangaka na yote oui na ebi me na ba 16 rawa ko tanga ba komba bana batu na ero na ebi te me ba ezana katsa ko yeba ke bango baza yo ndule po moni ndule ya tera soki bo beta po batu mususu babaza soki mu senti ba momi ba ete au moins ndula ngo ba petit ba ete ozo senti donc ça veut dire que kasi musique pe basi batu ba chaka na move oui mais tango za nkata komi bo mo ndenge toto za kiona na kati ya mouvement na lo balelo ezali na batu mususu soka ye aye na ba momi ba biso ye yo lo dia tout à l'heure na yo mutu aza na 10 000 connaissances na Rangers wana ya ba chéri koleka du gouvernement azala kiti triple X ayebi mon pote Lasco le prince mwana peut-être il y a une kochakate parce qu'il y a déjà na azaye déjà mais o loba wa mais bazé belé o baza na Abison bisou Kalin ayebi que son âme repose un peu comment ça que son âme mais amona na suta yo kana suta loba na nsu voilà petit nanga le Monaco de Switzerland l'enfant propre Bodine route bazaki belé badadi pecho tozay nana bango comprendre tozay belé na kata mais na otanga te bananyo babazo ya pona baba momi mais bami yebi d'accord donc sikoyo bami yebi Abison bisou Kalin dou Monaco de Switzerland na lobby que son âme repose un peu parce que ngave na ye na monake souté a commandé Zimwanka mais félicitations balobi azobota mwana ne Canada azoya abala kipe et puis Kimbo Star pe Timbesili aboti na ye 100% Gilois na sepeli donc félicitations abosani bete bienvenue Zayadiako soki bienvenue te maratro tozomona Lasco le prince lelo tala lelo ba contrat tala lelo bazo beta miziki est-ce que ba producteur bazate obie baza bienvenue Zadia ko chapeau triple X pe azonana kaka na mapeka na ye mao po balobi ye côté mbongo eloko pamba alaka ausa logo Kofi Olomide sans producteur mais ti wapi est-ce que akokoka akokoma nzela kitoko triple X ba bonne chance. Et là, on est à Rangers pour bo ganga ke belé betile le bozanga disque na marché. Bino mi kolo ndengo yo. Au solo lipoto, ne lo vraiment fallait pour so ande ngwana parce que bana mai na ngande otangi bango to le lo ba bimisi ba plan référence na bango ezati. Moni mututu to ba moni ngana félicita ba masto ba liro ba imba 4 bana 4 saisons. O ba imba imbololo ingo imbololo bazana liro alongwa mais azana référence que tout na bana C4 mais biso ba mista na ngana bazali na moni na kati studio chez Rangers album ezali o biso tout cha banzembo mais na mito soki tobi ke poto bimisango banani batu ba cha ba tête d'affiche ndi banani pour moni neti ngana beta suna bangote to croisa rara to solara mais na ba clip na ya batu mususu nazali na ba kati na ndenga kuzu nazala na kati mais balobi na apparemment na Rangers mutando mzaka mbongo kuna zaki triple X na Lasconi tango ba kanye na bango mzambongo pe bino no super mbala moko neti bokoya te ngana ebike na kati ya Rangers mutu azali osa démarche ya koluka pona ofuta pour Rangers ezali na idéologie
ba vie o bazoya na simaneti ba papa Jagger ba vie Ogi Lulutula ba vie Pidens ba vie notana ba petit na ngayo avanda na Lausanne ya basiste comme nani Profa donc soki ba ye Ogi mutazo benga bango Triple X a futi bango ba beteli biso pona kesa Rangers c'est lo monte zala okotuna oko benga Rodrigue Banda papa Brian yemtazaki kesa na biso mais zéro. Mais même sur Rodrigue Banda chambo na mpanzi parce que ngana ebike bozwaka boyemba quand même bat na Rangers ba change za guerre otekama wana ba mbongo wana kinda tena ebite so chana yo pesaka muzo moni neti chana yo biso toto yemba bolingo nanga na manata na telefone shawana opesa mukolo shawana lar wana yasko lar na ye kinda wana ya lar na ye neti nga na salelaka à l'époque mutu na nazabi manenzembo wana ça n'a rien à voir change za yanga soki azaki mutu na ngate soki azara mutu normal anga changa lar ngana le lar nanga mais ce que lar neti ya mouvement za to beti neti playback tu te rends compte que notre beti playback est vidé bamsusu ba ole la baba 20 francs yo 20 francs na ngai ozo moi que mouvement yaki donc tous avez tout mon robot et tous au bêta musique. Aujourd'hui la 20 francs mais la cousu au jour momi déjà. Bon na habité mais ngana habika que non ndenge tous au bêta ngana obela ngana zo bêta musique ana c'était loisir pour moi. Loisir. Yonde donc yonde sugom dozaki sugom mutu mabe fruit mabe. Ba ninga bazo bêta musique pour na ba ke liboso yozo me manon ninga loisir. Api bazo apesio titre chef du gouvernement de gouverner. Donc bomi bango les à l'époque ndenge tozo bêta là. Donc si tu étais avec nous au moment que non Thompson ba me bandeko ba avancer. Vous comprenez? Pour tous ces autres bêtis carandou to kabou kama mike to panzani. Surtout bêtis qu'est-ce que tu as dit que tous autres jamais tout ça la réunion que na mutaya neti na ba 50 francs. Ils avaient qui bon. Buka mona buka kuikila quoi. Ils avaient majarona quoi. Merci du gouvernement. Nasi a tosha kawabe la place ozo sepela. Numéro. Ozo sepela donc ezo kindiki toko tozana chef du gouv. Ye alobaka pena sans tabou. Sikoyo nalingi expliquer ba fanatique ba Holanda yo. Jisega momo ya clé Rangers et Panzana ponanine. Pour ba version des belé. Ouais, Laurent na ebi Rangers et Panzana. Qui tu vois pour bon, pour nga na ebi ka ke e Panzana na système, na ndinga système ya la rapona micro. Ba masa ba wela ka micro à sans fil. Masa nani? Ba misa na ngai. Mais faut nga ba komo bozake belé. Lasco le prince antivirus c'est papa Mervin Triple X mi baramo yaya donc mao chichun bango mi balé pour mon ndenge to zalaki wana to chara bango neti moi liboso na science ne genre moi jibena wera na biso mo te bazaki bongo te na lobi moi genre ngamu na lo bango sadi soki na lobi bongo kutuna na kumisi bango moi ke bango ba lekara jamais batanga ni komo na ngai. Mais yo zaki no loisir. Bon, ezaki loisir oui mais na ki loisir na ngai na marka. Na kiloise na marka mpona zaki ataka des points obike ba osepela pete tango zo lo baté na dona zuka na pusi bango ba zali lokola ba jibe na wera neti kaka lokola na sens ni na sens que mais écoute ça bien lokola ça veut dire to tchebango bon moi na place no se faut boza na mutu moi za défense yango bango to mona ko moni balinga ke lo rango mingi c'est bango liboso ezaki pe ya bango muvu na bango bazo binde bino te mutu tazwa mutu tango to bande muvana donc ezali kutu ba maso to za kutu biso tuka loisir bande kutu to bande do biso avant poto po batmusu baba kansani neti toto zala baba masa pona ndule biso to zala ba masa avant to ya kozwa boule ya ndule après po to za oyemba na église bino tout donc alors frère Gelor Bagoya, ningo lobai kaka Bagoya, to koma na question frère Gelor. Banani pe Bagoya wapi? To koma kaka. Frère Gelor azai alobaki Bagoya, poza na posa bino. Frère Gelor nene. Ba Gelor basé belé. Superman congolais. Yé mon frère Gelor, yé mon Superman. Wana kombone ya kala Superman congolais wana frère Gelor. Oya ba no ko na mouvement. Soka yembi batu basepeli. Azosani. Tukelo on échanger wana.
elo ni changer ndé po bango ezaki po biso to embela nzambe mboka plutôt bango tu ba emba na ndenga be na yo ko ça pe ndenge moko te za tala ko za musicien naza chanteur animateur meilleur danseur de la République démocratique du Congo tant mususu na ndenge na montango toto za biso zela na lo batango toto tango to zala na lobi tango toto zala yebi pourquoi bango pe na kati mouvement baba za benga ngana bien un combat german, c'est-à-dire ngana za neti bourreau au gars za jouer rôle à Fali la score za jouer rôle à Ferré toi la bongo biso misatu ba e bien vous avez bon pour biso so tobe te playback vous avez 3 personnes on a tout ça défendre le mouvement mais na 3 personnes la taka des points ça pour ngana za bilomo so na bini bango mi balelu ba baro ba koko bina te tangi ba koma obude ba wana ba Ferré ba Fali ba koma ba ninga ba koma obude ba Ferré ba Fali pe ba koma ndenge moko bon bazo mwana kutu mumu fantina tina mufa barobude ba Fali na ba Ferré bango ba mission poto peut-être pour ça bon échanger nani échanger na sens que moni so nyoz a vrendu liste na royebiso na bi mission moro ya wengebe CBG JD loko atika penami kili azami kili c'est français akenda kuna zo beta kuna na wenge sadi atika la kuna tu vois so lingi pena ko zala neti bango faut que ni inspiration bien bien uta kuna ndina na Congo inspiration yo okoti na bien ba sa na bango na bi moni ndule na boni na mito ndule ezo beta mateti kana pesa matsananga le Boscar mbote na musika don ndule na ndenga poto ezo beta ma vraiment te to beta asute ebi bandule ana pene beta katesko bango les places bako bando sepelisa batus bato bananga ki ba beta est-ce que ceux qui ba beti na côté moneti feti mobo eneti lo mobo ceux ba vie ba bimba biba ba beti nanga ngi bo beta ngata nzemba shock star mobo ya si bantu ba nanga na ba beta X akende aute Congo oui na mona ki X akitaki na Congo abeta ki bien na mona ki abeta sala ba clip na Congo na ebi ba mas nazo féliciter bango mais na lo bana sens que batika na ko bude temps mususu ba Fali na ba Ferré po tokendaka ba feti nga una kina su feti te po ba feta ba congolais moi nzima nka donc ngai na yorara vous avez colonie nga na mluba donc vrai kobo donc congolais ya nyama donc voilà donc tant tokenda ba ndule et tant tokenda ba feti plutôt jamais na yora ba che triple X jamais na yoka ba che Lasco BBJ3 snap ba che bango na feti mais ba chara au moins ba twana. Donc après seulement à son époque à l'époque époque ils en ont ya ba Ferré bango pe ba roya na bango mais na ndinga poto po nga musique na bango na zo nga na ndinga nord po ba beta on na nord ba banja on na nord donc si ko ndenge J3 longoli soni na bino ya Rangers a commis le nom na quartier la te quand même obet le maboko pour asa so raté à sa musique na Congo on ça va te J3 longoli avant along la soni na biso bébé J3 Cœur de Lion ngana benge bongo Volcano Mohamed yoyebi yo ba tunyo suka boza bien siko nano boza bien toza bien na ndenge ke tout mon ngana bango tout solo la na biso bien mais na ndenge ndule yo ni na bare bango so ndule ba leki yo ko na mabe bango po yo raté na banga na ngelo mo te bare bango ba iloko po bare bango ya po yo na sens na ndenge ndule na marché na ne loko te mais po na makambo porta na osala comme nous donner tailleur ti mais non comme la sabatu mais kasi monite ke kubasadilanga kubadilanga ne babaloba siko yo nini to musique esimbi te na betaka na ngandule na ngoma na beta pe na église. Merci beaucoup en tout cas la CPL on répondre bien on se défendre très bien pambote belé pa ya les guerriers combattants parti bofundo question na yo yango yé en tout cas na lobaki mutu toi ndo les gars na plateau na rozongs les gars oh yo lobaki parti bofundo avandi a constater que mboka oyo ezalaki ya kolala ou eza ya kolala ye aye ala mosi yango alors nazomona pe place et la mokilité ye amoni ke la moki biso tout toza ba banda es ya mboka oyo ba chef du gouvernement banda es ndenge na yambi yo na plateau awa eloko ni yoko loba pona ngo okubimisa bale wana ndeni obina ni mtalobi parti bofundo guerrier
yo yebi code 12 code 12 déjà na bien monté donc parti bofundo guerrier ngana bien ke efanjobila ta yebi te ye toza famille twana moi les mots en kacho donc te nazo ngana bimise sanjos tant ozo lukisa soko linge sanjo fo obimisa linge sanjo ngobo mona na kiboba nazo ngisela e zo comprendre lo ba ne pe mabete azo tatsu pe na bien moté na tali bien marone grâce ozo yoka de luz ozo ka mutu na yo marone grâce Bedo Bey quand la guerre de 100 ans. Est-ce maison blanche? Bimisa ngonan. Ya lobi mboko eza ya kolala tango ya la musi yango. Et puis azali yebo abima ye moko muta vota ye richman ans. Bison so ba yoma. Bon. Ilo ngana o lo barake avant Yaya. Avant Yaya na Genève. Si to beta ba masolo ya ba biso na ba bana maya ya Rangers. Avant Yaya Rangers c'est allé déjà. Nazongi so na moi muke. Nanga na nani yo ibava. Ba question eza nga ba réponse eza ya. Problème ezate me biso tout toza na kati ya plateau. Nanga na toza na kati ya plateau oyo na cameraman pe toza na kati ya plateau oyo. Yango nga pe na tuzongi sika muke na bike ba question eza yo ba réponse eza nanga na ye nani yo ibava. Na ye na ba triple na ba massa na ba tona tout ou à Genève nani yo ibava. Oui ba biso. Ça dit biso tozalaka déjà avant Yaya. Ça dit ce qui est à la moussi, il fallait le bas. Na la moussi yango peut-être ezaki ya kolala na maibwe. Na la moussi yango peut-être ya kolala na ngambu boy. Ko la moussi yate ke sozo bima na ba milliers tout le temps de la moussi. Et pour actuel na tout la vérité. Bino bobunga parti mtakoma yokana, n'est-ce pas bien? Mais tseko e fanjo mutu nanga yana mutu nanga. Az yesiko yo. Na inazo ngisera. Ye mutabima ye mutalamusi alamusi na nini il faut le balamusi na nini po biso tobunga peut-être na milliers netinga na bunga peut-être na milliers na musique bien sûr nanandule mais siko ye abimi ni na milliers ni na ndule ni o asala théâtre ni c'est quoi beta nini awa asali lo mission bien lobby azala musicien azala ba musicien na kisasa azam misasa na ba musicien qui bolo ni za impona beta awa yo musique na poto te ba soki ba pekisa yo tue sanga ba masana ngai ba o tekisa ya zambino ndebe ko tie kwa za mwana poto e fanjo za mwana poto soka linge sanjo tie ko ngam na loba na yo ya mutu nanga ako kwa mwana nga soki o lingi e sanjo il faut obimisa na longa poto mso nga sa na za mobali kitoko pona ba chapeau ouais donc veut dire soko linge sanjo il faut obimisa il faut pas bomba na kiboba yobi yo muto la musi Genève na habité na moni place la mukité pour Genève a fulanga ité pour tse ko avant ba déjà que du gouvernement za na mboko comprendre ayena bakar ngana maweli sate la nanga vambri ngana maweli sate comprendre na maweli sate na ba qu'on lâchera pas l'affaire car on a beaucoup souffert on se laissera pas faire. Donc c'est-à-dire na tiki affaire ronate a luta continua na vandaki moi jar sigo na ye lobele nan parce que ndenge ni biso to zatika ka yem tazala et après seulement à son époque ndenge yoka non na vidéo ndenge triple X aloba na chana yo après seulement à son époque donc époque na ye eza époque na ye na ndenge na ye. Pourtant, mouvement Genève, ezalaka Genève, na bamboko, des données vanga yo ebi. Kimbustar 100% Gilois yo ebi. Blanchard, Popcorn, Sarkozy yo ebi. Anto Chakorabela, Limero, baseringa na tamwana ba Limero. Bienvenue Zayadia. Baseringa na tamwana ba Mwali Mosebindo Mbasi ba Mamu ba tout ça et qui rien à tout baseri Rangers avant ebima. C'est quoi ça kitin? Azanon sens. Tcheko Zoloba, oya monteur ou bien Zoloba Tcheko Moussous. Parce que nous avons toujours la partie au fond, guerrier, les guerriers combattants. Tcheko Zoloba Belanga. Ok, mango bin. Tcheko ya monteur nene. Ngani yende mde na la partie au fond. Guerrier, Tcheko et Fanjo. Donc vous n'avez pas sur une bengo ex bokilo, tout sur une bokilo. Donc voilà, il y a Aebi.
aibi tie ko soka za posa abima na ba jar mo bo soka beta ndula beti ndule soka sala théâtre sali message ni yo lobela e message ngana wa pesa e so elo on a pesa oui merci ndengo la musimboka mais la musangona batu na yo o ndenge bo bozala na code ano lobby code 12 déjà avant ya e ba Sylvestre ngana e ba Sylvestre siko ala musangona ni kebozaki ya olala te tozala ya olala avant yo e ba mutu yo kuta biso yo kuta biso awa na mboko yo kuta biso yo ye après yo la musibiso mboka na biso moko yo moto ye kokoko yo ye tant on a tué ce que biso to yo siko bude na yango na budango te basangana na place basangana na place ya zo la musamboka na ye c'est tout Genève eza ya mundele eza ya congolais te. Merci beaucoup ezalaki yemoko Eric Van Dodge chef du gouvernement 3 étages kankengene ngana ebi mambo ya lobby na ko contredire yango te moninga aza journaliste te na ape chroniqueur te na mopandisa yango pati bofondo na ko répondre te pa mutu na ngai yepe o alobaka yepe o alobaka ça n'engage que lui alors tant on ba artiste le gola ba Eric Van Dodge Bogart et tous les beaux donc ezate ke o ndenge nini toko tala na Lausanne tant to zakana na Lausanne wana ba musicien pour na Lausanne to zakomona na Suisse aboka deux orchestres za kochama moto ezaki Rangers na les experts les experts kuna bato baza kuna lelo yo bapanzana balobi mutakoma okanga pena Lausanne kuna pe Suisse mobimba ezali masa na biso nani petit na ngati mais masa na nani o nani kombona na soko ibaye musicien na biso pe asala pe en tout cas ba chapeau na yangwana Arthur Az alobi mutaleki azate yo lobela ngonde mutaleki na muziki azate na muziki na pe na kiboga na ndenga mwana na lobela ngonte nga baba nzanze moninga na muta 10,000 connaissances ya banzanzi na tina na moti on ngai na bandisa ba misusu na balisa ba misusu nga avandi bo esa momi na elie bala on pa na rolo be yango te na mbanga lola de nazolo ba yango makauz yebia donc te nazolo ba moni ba masotangi arti na yebi abeta na yebi kaza beta na problème te yekutu to banda ko beta ne kala ba kutu na yeba ba triple déjà na yeba ke na bité problème exact mais Arthur Az non akas moi na Lausanne non mais abeta lisusu te artiste mboka abeta asute wapi asala liboma ba yemo alobengezo lia binotu abeta asute artiste mboka album ngo lienga pe lelo na yo vanda so ke lia kinga na sens que non album à triple X na on a parlé Lasco le prince na on a yo kaka ba masananga so ina lobby o batam su ba masananga à Genève tam su ba masananga ya Rangers ya on a lobby singa ce qu'on a banandenga Lausanne mais nandenga Lausanne mutabima pe ka bébé J3 pour bébé J3 azaka na Rangers après akenda les experts ya sala krini kri wana bwaga les experts ba eza ya bato gilet de bon na ebi ke ye côté aibinde boulot mais côté ko yibate côté ko créer peut-être azaki moins un peu difficile parce que ba bilom juste a boire to les années tilo on na bizwa boire ngana ozongisa yo pesa ki ne tizaki ya boire ne ti landa tigalande ngasko na zongisa ale bulugo tungu tigalande ayo yo bulugo telanga na nzosombe na David na nzomba ga oyo ana sombe ya bilo nanga o de na bilo msusu na sala ni tiba mama ngonge betelinga na butu we chat butu mobimba na lalite mankelele na mpongyo ngaga kunzenze ya babilo na zo sala to travailler kaka yo ibigaka. Voilà, tozongi na Arthur Az ya lobi mutaleki ye azate abeti musique na ye na ndinga bien et puis zo yokana yo lobla ndeni bon pona ye na olobaka ke non musique na ye ngana no na 8 ans te ya koyoka ngo na monaka album ne petit na nga mo boje mo za simbaki na maboko
na kipa na nga yango te donc parce que voilà tant mususu voilà donc nga na yebi na nga te ceux qui a sala album et sala succès sera beta Olympia na yebi na nga te balobi Olympia tipo Olympia beta susu ah bon na yebi te peut-être sera beta basani nga na yebi ka kilo nga na yebi chez master akindara ko beta trop na Maroc nga pe na osenga na ye le roi yo oleki ba ah bi aleki biso tout landa ba master place ba ke beta eza na Congo kendeki beta et puis voilà artiste mboka ngana na felicitaka mutu asala musala kitoko na zo kitaro album na yo Eric Van Dodge alobi tika Maroc kende ko beta na kisasa po tembe esila oli ya loba ke oleki bango po ye nde mutalobi ngana poser la question na ndenge yo za analyste ya masulango di groove balbum we bimi wana ya artiriza ya sna ya nani ya triple za ya Lasco eza kaka oto moni na moment où ils ont tourné na Switzerland album nini pino yo moni ke yo promettre tango beta pena à part ba obima bimaki ou bien ba obimaki album ni yo bino santaki pena ke no bien single ni yo moni pena ke beta ki pena ke no esolo laki na bango 3 wana zala sincère déjà dans le belo moni na pesa ka exemple moni ba album neti ya ba Fabregas peut-être soge bimi jamais Fabregas a long album ni ayo pesa mayoka ngamno ke lukango OK donc ngana na kete une place mona moni ba teka ba album ba masa pona somba donc nayoka bango internet si on a ba merci internet nayoka bango na zo temps yoka activité nazo le bango bien na zo temps yoka parce que na peine album nete efanjo pati bofondo nabwaki yo bofondo nabwaki yo la colère na ya te nabwaki nde pati bofondo fedi efanjo ko na bandenge nini ko kwa mwana kwa Suzy Ashley Chanel tikana pesa ta mwana nga bisous gros bisous mon bébé Suzy la beauté qui tourne autour de la lumière yaya na Inaya donc voilà affaire eza boy na mona parti pourtant on a lobi dans mateko na mona teko après Alexanga album na ye mais yé moko parti pe ayoka ngote Alexanga no veut non na 8 ans ya koyoka album na ye te mais na 8 ans ya koyoka nzembo ya Lasco ya ambulance na moko ebimi ya bazo mana Claudia Bakisa na yoki mwana maya na baline mobwe Triple X na album ne na parler donc na oyemba kutu ya Triple X donc na eza na plan ni na parler donc na yo rango donc siko so tuninga soki na bineti na préféré ya Triple X monte ke eza bato bakansaka peut-être petit na nga ya chabwa la pire mutu na nga ya chabwa la ba buleni chibongo pourtant plan na ye na za na ngo pa pesanga artiste mko pesanga plan na ye na yoki na ko comparer las mukolo apia plan na ye na yoki o kokodi koko 4 saisons le kinois célèbre et snapé ya goga apesinga na koyoka bébé J3 cœur de lion malgré place akei tokolobelango place akei soka salinze mona ye na yoki na sentir Sanjos après tokolobelango donc pour l'instant na ilora lobate quoi marron et grâce de lose ya wana apparemment babengaka yo ozali Eric Van Dodge ingrat parce que tango Rangers c'est panzana ki tozonga mwa moke entre parenthèses yom tel boso kimaki mbango kokende luka mwana Marai Kalume bosala mouvement Kaluma bengani yo mais awa namoni parcours no lobeli ete po na sisa ka on va te totokataki Rangers tango kabwanaki tango kabwani to santi ke ba masaba o kana te wa kebo ngai mutu na kindaki to bandaki mukolongo ezali na se ya lopango ya ba mama na ba Lasco ngai Lasco na pesi masana ngai frère en Christ nani Gelor te azalaka te mamna lubo ya azalaka na biso te na pesi héritier G Teka Junior Teka mutu azala na biso et puis na Gelor la racine wa kenda Paris biso to kenda bongo
Siko tant tout le baki faut photo sala mbuma boy na essayer ala soto sali le roi yo za vice-président soto sali yo président un chef d'orchestre qui ma sam sous chef aboy après to bengi 4 saisons to sangan tout ça mais nazaki ko sentir moi na mai lasco a sepela ki pété na séparation nazaka azai bien té mais ndeko mususu aloba ke non il faut pena bo kabwana ka fo bobo zala bien ndeko nanga kabola ebino ngata kombo ko selanga makambo trop te moi je me rappelle Junior te kaloba ke faut bobo kabwana pour bobo marcher bien faut marcher bien faut marcher bien après la squad ka pardon boyoki yango ke zanga tim na bo Rangers ezali Junior Teka frère en Christ alobaki bo panzana pona bozo tambolana bien te donc ezanga te yeyo ezalaka pe Junior pe apanza te na ndenga mabe apanza selon tant sous vision na ye po Junior na grand boule na Rangers sana sala trop tu na ebi yemba pe na tant azako ko ide biso defate donc ye pe na dea tu zo benye dea ndenga mona kokodi koko dea donc avant ba mutotologique bayana ba nani masto nani héritier Ivari watanga na eba na wenge BCBG mwana muke azema est-ce que ta la kapenga yo mais batu bayo yebende lelo nga na eba ke kumba do wata petit na yo mais na lobi na yo bien na eba na wenge BCBG ponga na mwana muke yo zaida mukolo bon wata na ngana ba age ba faire na ba fali donc voilà donc on attend ngana yebaki avant que maison mère pour ba tumsu monia ba tumsu mo jare ngana wolo ba na tilote problème ya tepo ya zani nana mission des azaki ba mangamba nzambe ya ni tilelo faire nana fali soki na ngana bi place ni ngana yeba bango batu ba loba o sondeni ngana musicien te ya afidèle na ape musicien a faire na fali te pour ba chao ngana oyemba sikoyo mutu mote na bato tangeli nga tango mususu mutu oyemba ngo lebo Oscar na Kams na kokodiko mais kobanda janvier ti to comme na bientôt décembre boy album ni ne beti bena o yo beno sentir bena que no e beti danger sko album oyo zolobela ya batutu ya batutu ya ba tous les congolais be musiciens Rasco malheureusement na yo ka susu moi trop te melo nga na ebiga so mudune album nga na yoka trop ezaka efanjobila falibu ipupa donc na aurait moi moké Fabregas oui il est passé le plan bien mais mikolo nzemba héritier mo boye ezole kaleka wata ouais nazo na mpenda nazo la contenté les rambo pe autayi ko ningisa dernièrement malgré ni tigani tité malgré ye quoi vraiment vieux quoi voilà tozongi pa ya rambo pe ndingo za artiste na iba question ngafuna tunango ba artiste oyo makambo ya rambo quand même première likambo zalaki abetaki danseuse na mboka wana ya Libanda pression ya inde ni tango ko gyo vite fait te tant na ngawo tant na talent wana moka ke na ebige vie azala mutakanda po ngai na vandi ndenge zaboye vie na nga docteur na vie na nga ba mission docteur o na mabwaka siko aza mutu akofi tozala aneti lelo azana ba makambo ebele tango na loba ke na ye na osala plan to sande na vie na nga docteur azali arrangeur aza tout ça aza donc ingénieur do ba masa na benga ba ino na ba so boya posa po ba sala ba masolo papa jage randima ingénieur yim ta arranger makamtu ya mupa ba seriana tozala na ye vie wana betela ngandingi vie les rambo za moi mutam kanda trop nenga beteki fi yo danseuse wa to solo makambo yango na bis kasi yango sikonga na bige ndenga za nanu mutakanda trouver diminuer moi kanda no vraiment kandingo loba c'est dit vraiment na loba ndenge nini kwa ça dit niveau na ebité niveau ba mangue do na ebité kwa ça dit ngai kwa ça dit moi si quand même ndeko no moi si te ndenga betaki asalaki mabe makasi parce que biso to na bana mwana ngali bosa moi si donc on lingate que ban soki peut-être wana zaki peut-être par alliance peut-être moi bonde konanga rambo sa nyatie bongo na si bébé jito so ayebo so apesinga mbote na rozango te na ba yo vino azoni ata batu na ngai donc tu vois donc vie
avec tous les respects que je vous dois. Donc, Kitisa Mwakandano Muketo, les Laofor, les Rambo. Bachana, de Netaka, dans Nayaboy. Nazara Shana, Omoro Yabo, Lingo Zonga, Zonga, na iwa yo moninga, na iko mona pasi mingyo, na iko mona pasi pona yo, talara Bachawana, donc. Ça moi après yo imba mamba bolingo atata batango yo vedi yo pesa moi bolingo quoi ça dit yo zoni atabango après na ro ndenge nini quoi ça dit vedi je limbisa bango quoi limbisa rasko za na mutema moi kanda limbisa. Voilà Virambo message eleki tolinga trop pose artiste mboka balobi papa imba kufi to tikali na yo bele yo après yo tozomona mutu na razomona na te kaka ye afingi biso ba voyou tokutaka ba boloko tolaka na ba palava HLM yaza na mbongo koleka biso asola na ba zoba te kaka ye impression na yeza nde nalandaki yango nalandaki vie les Rambo na habité aux ezoleka na tête vie mais elo ngana o pesaka conseil moni sera en affaire na mutu moko faut traiter ngona na mutu ana fa mélanger te pour yemo pas à moi na poto azalaka mo na poto atanga awa na Genève ndinga loba atanga awa atanga na ba Bordeaux ba tout ça muto ba atanga na ye mukabongo na pese mbote vient ngai donc muto ba tanga na ye Alexa vraiment qui atanga mais vieux a vraiment bima moi libanda moi trop musique na bango ezokufa lelo rapona koko négligé nord vous comprenez donc azonga mwa muke soki bolimbisi asenga na makambo aloba etamusa za lo bango mutu azwaki ya ibateke baozwa na bajaron na po elonga na sepelite vie oyo Alpha Blondy ningi sadi abenge diambe ya benge diambe on senti ben stakiri de Joana abenge diambe Bengue Diamber mais Joana Ningisa non après Bob Marley la minute Alpha Blondy asala nini Alpha Blondy donc to ana ba miketo ba baba asala ba chant ya mystique non asala ba chant ya mystique donc message yara ke a respecter batu pe ba respecter atika ko bimara ye to batu balala so na ba parler nini so ndeni ma ata awa na poto ata oza kolala na balabala eza poto eza nord ekokokana ka jamais na Kinshasa kini kotikala ya bana nkini poto ya bana nord. Merci. Donc voilà, merci beaucoup ezokende très bien to silisi na biso to komi vraiment na suka presque na suka tozo bima libanda tozo décor libanda bomona keno Congo kimia ezalaka na plateau ezalaka pe libanda Eric Vandoch akovanza aspect ngo boyeti fabi malibanda babetele maboko bani alors moi le banoga ya moi ya kokataka awa poto malibanda moi obimo mabanga na avant c'est bon en fait tozo bi malibanda poto pe sa sundinga kana cadre kaka to pe sa ba idéologie kaningi zalaka. Donc, ce pour nous, ba beribe quand la guerre des 100 ans na Panama yo ibikaka petit nanga Kalibe ya petit nangai donc ibikar baba mbote sala moment vrai El Magno ya yo yango wana donc SLK Maison Blanche Bigati yure photo le ba bonne mode to le ba bonne mode na ba Paul Calvachi donc Suisse mobimba ba wala taba o baza baba jaloux tant pis pour les jaloux moi je m'en bats la race donc biso to là ça ba momi soki ozo pekisa moi si na yo aya kosomba biloko chez biso te problème ezate me yeba ke na kuzo aya na ye poto za na posa na ba to na posa ya webikaka masompulu donc Teko Efanjo Pati Bofondo yayo yango wana donc Marron et Grâce de Luz na musika Fanny Smith Wanga fils de l'homme hein Trabendo Chris Mosisi Trabendo Chris Momobiala donc Marron et Grâce de Luz SLK Maison Blanche Bigati Yure papa na doueni petit nanga Gresson de Panama Bogar hein Laura Mbemba na musika Laura Bolombo hein Maclo m'a fait ma Claudine m'a fait ma sœur nangai
donc Shadrach m'a fait ma grâce m'a fait ma na bosani binote na musika quoi yebika Christelle Kobi leka moto yebika oui Christelle Kobi bambote na ngwana na yebiye Chris mama Christelle Kobi leka moto donc Claudia Kobi Paki Mabanza pe yango Paki Mabanza yo yebika ka ya bino ya ngwana donc petit nanga junior m'a fait les grands Kundu Silva Kalambai le grand Kundu Silva Kalambai grand prêtre donc le beau gars donc les qui mère les qui moro donc nonko donc oncle donc papa na Priscilla ya bino ya ngwana na musika Pati Bofunda lobaki yozo we le lega be mission est-ce que album ni osala est-ce que ozata la préparation ya album pour lega be mission loba oloba nini heureusement modeye kitoko naza na plan o na roya nango mwa single ya vite fait comme nango lamentation et sanjo ayebi yango naza ko annoncer yango depuis kala nango ni atata mwa muki donc moi elo mo donc oui bien motelo na yo moko nayebi naza na babilo sukali na misa pisuka suka seyo fiba obominga na elengi lelo ambrievi na ngai kumbanga na mapata na mona sentiment yo l'amour miner na mbula yo komisinga majeur na bolingo vitamine E na milaka toa bilo mususu ebele neti sokozo solo na motali kukuma ifo balola mopanzi otala kokataka ye maloba te ye mama hingaye lebo Oscar ngaye sokozo solo na motali kukuma ifo balola mopanzi otala kokataka ye maloba te ye le prince Orazi ye papa na gracia ye yo ya bolingo no soki eza mama meka kokoma médicament suzi la fille ya papa bolingo ya Frida Mbuso bijou kabamba oya pati bofondo atandengo za koganga meka kokoma médicament mama ngana koma moto abokono po ya kosunganga ale sunganga yeye sunga papa na suzi on sunganga egoya yo ebigaka voilà beaucoup comprendre que ouais ezalaki artiste otobengaka Eric Van Dutch Digouv Nema alors soki yo omoni ke alobi mabe les cas au reposté soki omoni ke alobi malamu tia ba j'aime nayebi ke bomesana kaka 3 fois www.congokimiatv.com ezawana pona bino alors yaka obie bengaka ngana yaka poto bimisa bino boza ya kolala Eric Van Dutch belle girl ya yo ngwana alamuki belle girl dan belle girl ya yo ngwana donc ozo promettre bango single ezoya mais ngalo wanga na ida ba masana na kobenga pe mwata mwade mais naza vraiment oui lasko ya pas comme bina lasko comme star pena moni lasko triple wala moni lasko le kwanzo moni bango bazate ke toyebani na bango pona muziki mais senganuka kokoma oyemba na lasko ni tubena triple osalika demande les sous demande ni il oza mouvement na biso toto panzani ngana ke senga mouvement ya souste bango bon mutu na mutu akoma na ye mais senga ozonga na ngana naza na ba petit na ngai kutu oyo to betaka na bango bana biso ya gloire céleste donc ba betaka des fois te do bana na pe na kuzu ba beta pe ba betela ka bango donc soki na posa plan bana na bango betela nga ba petit na nga donc ba petit na ngai na benga ke sebondo donc petit na ngai ba petit na ngara ya gloire céleste bazali bakabongo ba maweja ba petit na Brandon 2000 ans Brandon ba bogar ba petit ba beta ka penandu le kitoko donc sans il faut na pesa masana au meilleur drummer du moment Chris Bayati yo ebikaka bassiste ya beta drum lo donc des fois Chris Bayati ya ngwana na musika SLK Bigati Maison Blanche Yure encore et toujours malibanda pour tout la bonne mode malibanda pour tout la bonne mode en tout cas vous restez branché na 3 fois www.congokimiatv.com na bosani pété Rennes Luzolo na Maroc o asimbi masolo bomone kalati biso salaka po yibaka donc toujours le bandé tout salaka po boyibaka awa pe nani Gelor o abiso frère Gelor o abiso alobi ke bango bako ya kalate yenda lobi
pour libanda bazana eloko te distraction pa pamba yo zakati nazalaka déjà ya yebi gelor yo yebi na baki to luka to beta chambre boye yankolo nazalaka déjà nga beta mbunda na l'église kozala nga boye te na beta mbunda na l'église donc na yebi ba masola nkolo et puis na ndenga nkolo po wana na beti na ndenga nkolo to ana babilo neti ba na beta katolo naza na nzambe na ngai respect na nkolo na na beta katolo jena naza na nzambe na ngai na beta katolo nzamba Eric nzamba nguya zo sentir donc ça dit que zali esanjo partout ezalaka na kotaka na bwaka okampanto beta na bato maloko fe na bakulu matope na beta na bango na delemo basa na triple x témoin soki na beti munda na tikeli pa beti tozo beta biso mbale donc uta kote kuna pe tozakaka toza ya nkolo mwana diabulu asate. Merci beaucoup frère Gelor, message comme mwana diabulu asate. Alors to malibanda to lo bela sikoyo moda po balobi muziki ekindaka pena olobi masolo mwana na ndenga ndule na ndenga ndule pe fo ba space hein yo za musicien mais aspect moi cœur moi genre moi nuance moi ndenga na ebite na solo baraka pourtant za musicien fo ba masolo pe fo zalaka moi cœur elobeli pe on senti pe na ba kora mimi kora koza kozera avec noblesse et sagesse ba grand yo za na problème na Fabrigas na yebi ete ngana mona yika niti artiste kaka neme na yebi ete na za problème na mo tini lamba kora bikoza rola da bien ezala bien est-ce que selon ezaye mais yo mdulo bagi ole oza problème na Fabrikas ngaku na ndenga bongo ngana landa bango tenga landa ba Kenny West ba Chris Brown na talande bango boko makalo kwa fali bref tobi malibanda totala makambo ndenge ekende Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.